Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ce moment sur Aurore Télévision, la chaîne d'actualité. Abonnez-vous massivement. Un grand merci Nabino. La confiance, vous pouvez s'abonner massivement, vous partagez ma vidéo. Alex Ngandou, mon Moulou Balé, Benjamin de la presse, mon Abamaza, toujours pour nous servir. Bino. Un grand merci Nabino, abonnez tout. Merci infiniment, papa Grey Watesh Cool, mon papa, je te salue. Un grand merci à maman Peggy Alamba, na moni ba petit tout na palais Aurore Azura ina pesino mambote beli. Merci aussi à Levi King Vision Azananga, merci à Olivier Ilonga. Je pense que vous comprendre déjà que toza bongo na beach ngobila tu as pu kozwa nzoto ya moko ya artiste comédien atika kibiso na kombo ya Mélodie Badiama ne bozo remarquer na simananga présence ya ba comédien ya presse ça vraiment mobilisé pour na koyamba nzoto ya Mélodie Badiama o patika kibiso le ki déjà mikolo lelo nzoto na yezo longwa na ngambo braza ne artiste comédien basenga ki nzoto ya vraiment na kati ya Kishasa kunda mabongo na Kishasa babundi bakonza mboka pe batika ki bango te yango toza bongo na kati ya beach ngobila kolongo na biso to se diriger vers Vertina cinquantenaire place wa bakendo côté bozo ba détail tout na Aurore Télévision bo bossa na te ko s'abonner ko partager ba vidéo ba commentaire ba like na bino ngo repesa biso toujours force au sel blum sala le Viking totambusa vraiment caméra tozwa na interview na bandeko oyo déjà baza awa pour na koyeba ba information marambutu ndenge zo le casser parti. Vous avez massé du morceau. Maman, ça se passe par là. Maman, maman. Oui. Merci papa Christophe. Merci papa. Ambassadeur, bonjour. Bonjour, papa. En tout cas, personne n'a mis par rapport à l'implication dans le sujet. Pourquoi vous mettez l'implication dans ma classe? Il n'y a pas d'ambassadeur. On a l'ambassadeur qui dit que nous sommes dans les années que je suis dans la vie. L'artiste va s'aligner, va cotiser, va s'aligner. On a fait la salle on a accompagné l'artiste. C'est comme si on a rappelé fan quand même, il y a théâtre. On se limite à tout ça. Voilà. Il y a une délégation, mon aïeux est par rapport à rapatriement corps. Mission et ça Mélodie Bisso, oui, on a soumis ambassadeur, on a conçu la mission de la Côte d'Ivoire. J'étais un moment pour ramener corps. Parce que mon aïeux est une institution pour le corps rayé. Je peux pas retenir pour l'enterrement. Bon, nous sommes encore dans le monde. Enterrement, on est introduit sur la boutou. Mais comme tu as déjà c'est ça pour Kundaye, on a toujours une mobilisation de comédiens. Les babanda qui ont et les personnes de bonne foi, on va continuer pour assister sur une Kundama dignement. Merci.
Musala kutafuta kinga ya kite. Kwa bina television, ngani nikola kwa sala théâtre. Yesu Masia. Yesu Masia. Naza kanza. Na ba maloko kate. Oui, allô. Comme d'habitude, que dans le bateau, Bonjour Kovo. Ah, mbote papa. Bonne santé. Nous avons battu la santé, ça va bien, mambo, qui est bien. Voilà, présence on a beach ngobila kozwa nzoto ya ndeko na biso Mélodie Badiama. Koyoka no liwa Mélodie Badiama et ça là qui on est. Bon, likambo ya koyoka wana tolobi ngo mingi, ça qui se passe ko bungisa moko na biso en tout cas et ça qui bena passe ya passe. Mais bien zalika ke lelo nde to sangani biso toi pour na kozwa corps ya ndeko na biso en tout cas eloko eza très important de yango. Mais ça qui biso tout passi comme on ndeko beli akufi et na likambo esengote. Ya likambo passi penda. Mais kobanda malade en tonga bandaka bozara informé te que moko na bino kuna na ngambo Brazzaville azobela boyoka li solongo te. Bon le problème lobi ke toyeba kité toyebi te toyebi takende kwa kufinde biso toyebi yango moni ke lelo oyo to sangani biso tu ana bandeko bino bomoni awa po na kozwa corps ya ndeko na biso yango wana
pour ça toyebaki yo bibi ba comédien de bakana bolingo quelque chose ngaki monana to ngaki to senga ta pa ba fano balandaka biso bato balandaka biso to lingaki to senga. Voilà, cause ya maladie ya liwana maladie escalo bana PKT jusqu'à maintenant parce que zo ba mebele sida, tuber, ba maladie ya kati tout ça. Cause ndeti ya maladie en tout cas est très important tingana lobela yango nga membre famille. Nga na lobela ke. Non, le problème est nini. Obibi e ba il faut koyeba akufi ata fina Brazzaville. Sango wana ye même na mato ya ba famille na bango ba ebite ke moi na banga belaki. Sko na zana interview nga na ki kosala teke na ba kabeli pona eloko boy te. Na yebi kende kwa beli akufi nde to ko so corps na ito ke nango 50. Alors makambo le karaso ki ndeko moko akufi to kaka na sima mambo zanga raté e bandaki la duchesse alobi boye o matanga mélodie za matanga ko kipete parce que longo rané déjà monde art na yebi te ko tala bino na bino ka soki moko na bino akufi donc loro moko zanga robima te zala par rapport à quoi le problème à ko lobezali ke to landa batute to yoka batute le problème est que tozo kabola mawande na ndeko to na biso te toyeba ke o kuna lobaki boye o asala ki boye o kuna lobaki boye o kuna kenda ki boye te na moment on to na biso ndeko zo ka ndeko na biso et que 50 to le linde ko na biso to kundie c'est tout pour ça to bito tiaki o lobaki to pesa sko famille na bango pe passe au moins que to la sabolingo volontaire ko le ndeko na biso le c'est très important ngwana. Par rapport à l'organisation bozo s'organiser une kolongo à 51 après l'hier rencontre na matanga ba fan de là. Bon, Bortoé, bango déjà parti à 50. C'est très important. Corps et yana nukin. Pour akunda ma awa. Encore corps déjà yé. De tolo babou déjà zoya. Ça veut dire que maram tout programme ne se. Comme aider peut d'abord préparer maram ne surtout ça kimia. OK. Message à peine la famille où est là. Message à Robara la famille qui ba courage et belé, ba courage ba senga biso korea, ba comme aider ba laksa ki bolingo la bango corps yango yé. C'est très important yango wana. Voilà, merci beaucoup. Bi tozano nini président du 15 singa awa corps et comme ba 17h c'est que ba na nzela mais na oya pe ba embouteillage za makasi ba oya mutu nyonso toza na groupe ya merci mélodie ba oya bomona bango toza kaka bomona bango siko na lobby boye bato yango o nyonso bazoya kaka ba retard na ba réunion bazomona na kate bato wana bazozwa kaka ba empêchement na lelo lisu corps ezo bima bazosuka na ba empêchement mususu bon nayebi tokutana kande tokutani boye tovanda ndako moko te o nga nayebi ebaka taza na Brazza akende Brazza babengisa bango azate mais bato msu nayebi te mais tovanda ti ata ba 17h pour le quoi corps ya 17h to mona bango ba so ba yete na morgue nde to lo ba ba msu ba zela pe to comme na 50 ba ya donc bon to condamner bango siko ezate maman Bijou je m'excuse apparemment c'est comme si dans Katia monde ya ba comédien moi amour wana vraiment ezate toujours mon séparation ba en bino na bino ko ina na bino ko publier bino na bino mais or et ça déjà une famille au Bozali s'il y a un problème il faut que partager en gros vraiment na rapidité pour que les gens va voir que oui c'est une famille bah il faut soutenir nous là mais jusqu'à maintenant bah ça sur heure 15h on est déjà 16h quelques minutes passées mais il y a d'autres comédiens et comédiens bah il était habité bito lingala te non non lokuta to linganaka preuve neke mélodie akufi musika atika bisope malgré abandai ko sala kuna na ponto mais atika biso na monde à YouTube akota te to lo ba vérité mais quand même toza na bolingo moko ya makasi pona nga kuto esanga esengo makasi comment na président lomba tiki makambu na ye ake kozwa mélodie na mwana na ye donc nazoye bate elekela ngai donc elekela nga no esalama te nga leki nanga kufa na ngola na mona place bakunda ete po mutu so akufi ba point noir bangola ezaka cher donc faut pas penser ça bravo parce que tu as na bolingo tu contribuer tu kunda ndeko na biso to lele ndenge sengeli bon maman Bijou bolingo ezali problème te mais kota la était mélodie azala qui actrice ya groupe sans souci
tozomona kaka moto azozwa devant ya makambo ya mélodie eza beaucoup plus président Elombe boni tozomona présence ya papa poudre de président poudre de chasteté mélodie badiama azalaka kala na série ya président maréchal tango azalaka mélodie atika groupe sans souci kala asalaka pe groupe na ye yoyebi ka mamba ba groupe onde ezalaka yaki kotika akotina na monde nzondi po nzondi ezalaka de lundi à dimanche soki naomona fleur nazomona lomboto nazomona bato mosusu ya groupe sans souci bazali donc soki président poudre de chasse ayete peut-être boyebi pe santé na ye ndenge ezalaka na oki kokondane mutu te ata na moi manifeste ni comment bakokutana nyonso tozokutana président poudre nayebi te ta mosusu babongisaki mamu na bango etali bango parce que wana azalaki actrice na bango ancien ya groupe sans souci bango mo bayebele oni baosala question moko ezala population ezotuna lobi organisation oyo ACP na makasi parce que pour kouta point noir c'est pas facile oui bato bazotuna baolobake pourquoi pas le petit groupe WhatsApp wana botika ngo ezala nango éternellement peut-être boyedaka mutu kaka te soki akufi peut-être mutu pasa komete mwa aza maladi mbongo tomoni ndenge kokola miboye epesamaka nango mpe organisation etika nango te mpe bon yo ebi makambo oyo ezala na bagroupe so tosali ta mosusu mpona mariage esili bato bakitaka bato mpe balongwaka oyo ezalaki vraiment ezalaki urgent ya mélodie motu so apesi mbongo ake na merci mélodie donc tosalaki yango bongo merci mélodie okotika libela te te tika libela te tokufa te tokufa te eloko moko mpe ya mabe ozali te tobela mpe te kasi kobela mema mpe motu na liwati so obiki okumisi nzambe tokufa te tobela te donc au moins que tosala WhatsApp ya libala nde na wakandi ndeko na muso mususu mibale etikali bango babala bamusu mpe baoya na nsima wana tosala groupe ya ikala te nana ni susu na ya kala wana ya kala wana merci par exemple, on a déjà tokozala ba hypocrite te eloko wana alobaki akoki koloba ngo te même ata ndeko asali 10 ans 20 ans ekolo akokolongwa ndeko na yo te soki akufi fo tolela ye ozomona mélodie pasalaki 10 ans na ponto te mélodie asali 5 ans na Pointe Noire et puis asala pe groupe na Pointe Noire et puis bande ko tourner na ba président du 15 au 15 na kati ya Pointe Noire wana na Brazzaville donc atika ki bisote parce que musala ezaki ya makila ya a continuer na ngotikuna wana ezaki sentiment na ye moko ya belo netinda ki ya loba il y a marque la chose c'est pas trop baraka mo balobaka artiste ne meurt jamais to changer yango selon ye lelo artiste tia malaki cité qui non soki melodia qui daki baza c'est pas ce qui na ba souci poni artiste mo so na moko fa bima moko alobaki ya te mamisa lokolo ba mambana te balobela ki ba te balobaki mais akoki oloba te aleki nanga akoloba ngo te et puis aza mutu moboye alinga makambu te akoka ba problème ta loba te eza ye na mélodie akosilika ne tant que moi c'est pas mutu nyoto za na mabene na malamu mais que non aloba ke ndeko akufi aloba ke soki akenda ki non totika biloba loba c'est pas bien merci beaucoup. Bonsoir maman. Ah oui, bonsoir, merci. Moi kalapé bato belé boka moné bo mono sur le kina chaîne biso le to monyo bongo koyamba nzoto ya ndeko na biso normi mais impression nous allons venir par rapport y arriver encore et non. Bon. Vraiment ezo sala biso passé pour moko na biso azali susu na biso te bien que auti ko kufa na mboka mususu mais tozali awa po corps ezo ya déjà yango nde toza awa pona kozwa corps ya ndeko na biso après toke nango morgue tokosenga kana bakonzi basunga biso po bakonzi nde
tozali wana pona bino et bino bozali pona biso vraiment moko lisusu abungi biso tozo senga vraiment eleka na kimia makamno so leka na kimia voilà makamno so leka na kimia mais rotala mo ba nungu eti koleka toka kisango kala mingi te matang corps ko susu lelo te koma ki lobby info les aki par rapport à ni bozaki vraiment en attente te na bazala ngambu kuna bon ba konti bazali ezali na ba tumuso ba delegaki kuna ba uti kolongola corps penza eti na ngambu kuna mais biso pe tozoka kande bino moko bozoka wana mais toza sûreté toza na tozozela kaka ndenge bango bakolobela makambo ngo biso pe tovandi wana tozela kaka mais toyebi ke za na ngambu zo ya kalate voilà zo ya kalate mais rotala soki moko na bino comédien kufi ba makambo ezanga to babengaka matière ezanga raté par rapport à liwa ya mélodie ba diamezo ba mebele ka kufi na sida bimaki na mbala batu plus loin la richesse kuta biki ba kipe sous matanga et bimba mélodie te parce que ça déjà ba tembela za sous scène le tag mama po umeli na musala o ke lobani na lobi boy est-ce que soki azala na musala te nga na lobi moko na kati ya libota na bino na famille na bino akufi akendaka so ipe wapi akufi kuna bobwaka po azalaka so na famille na bino te to ya voyage non azali moko azalaki artiste ya comédien na mboka na biso tango akendeki soki na point noir wana akufeli kuna bino moko bozomona ba comédien basali tout po na kolongola corps na point noir ekoma na RDC kaka ba comédien kaka mosiko biso to ko négliger pourquoi yango eza poto ata soki eza poto soki ba lobi ke to tia mutu ekolongwa pe na poto koya soki makamba covid ezate akufa na sida te oya zalaki na point oya yebi ke akufi na sida eza nani tango basalaki ba test tango ya banda ekobela est-ce que ye abeli bata ebele même pas abeli bata ebele te abeli bambula ebele te mais pourquoi boye mapimela batu biloko so eza eloko akolia bokoka te lisolo ya lokuta bozo transmettre na batu po nini nazo senga na ba comédien tozalaka na bomoko tokanganaka ndenge tokangani totiki ba makamu na biso tozali awa na beach pona kwa kozwa corps ya ndeko na biso akufa na sida ou pas etali mutu te mais du moins ke biso toyebi ke akufi na sida te pona niko sali nani corps ndenge nani cadavre ndenge eza en sens te papa ils ont un sens du moins que biso toyebi ka kufina sila te voilà par rapport au programme après ko bima ya nzoto awa ko kena na cinquantenaire bozo sangana wa pito libota tabino ba comédien wana bokoye bango avant to panzana boyeba place nini kozana boye bango message no ki lancer pour na ba comédien to famille o ya Mélodie batika vraiment ezaka ko senga kaka famille nanu motema nzamba pesa bango motema makasi pona kolongola moko na kati ya libota ya facilité moko na kati ya libota alongwa eza facilité bandeko nanga nazo senga nzambe apesa bango na kimia apesa bango motema ezana na kimia po moko alongwa eza lokola linu soki elongwa lolenge mazanga ko tout à place wana te donc na ba comédien na osenga bolingo oyo ezalaka boye ekende vraiment nzambe abatela biso et qui n'est qu'à titi kuna. Voilà, merci beaucoup. Merci. Tout commence bien, finit bien. Merci les Vikings, Olivier Ilonga, parce que vous allez qui on a tout Nabino Banda Beach, tu es na morgue à cinquantenaire. Pour nous côté Sanzo, tu es Mélodie Badiama na morgue à 4 à cinquantenaire. En attendant tous de la suite, il y a programme jour ou puis beaucoup d'Amiro Salema. Vous allez toujours branché na concept TV chaîne Abino Bolingarami. Merci infiniment à maman fille. Il y a Papa Das Milan où les jeunes boss à Pachamou et Patrick qui faisait courant à Chine. Maman Safilonga, Papa Eric Mikembele, Nancy Dumba, la reine de plus 33, Olivier Nzingitz, les pauvres de la ville, vous êtes tellement nombreux, abonnez-vous massivement, on se retrouve à la